na yambo ete toza na sango moko ya kitoko ya malamu soki ezalaka na bamboka mosusu mpo ngai na si namoni yango ntango parke moko eza kolongwa na liste en péril. Donc liste oyo elakisi ete parke esili kobungisa oyo ezali valeur exceptionnelle universelle na ye eyaka ti bakonzi na mboka wana mpo na kokoka kosala milulu munene ya esengo parce ezali reconnaissance ezali boyebi ya misala malamu mboka ezali kosala mpe mboka na biso ya Congo lelo euti kozwa oyo nakoki kobenga mbano ya boyebani lokola mboka oyo eza kosala misala minene mpo na koyeba kobongisa oyo ezali banzamba na ye oyo ezali banyama na ye oyo ezali baparke na ye nyonso. Lelo baparke na biso oyo ezalaki na baliste en péril oyo ezalaki na baliste ya kozala na se na boyebani ya communauté internationale parke moko euti kokota penza lokola site ya patrimoine mondial tout court nde ezalaki information ya liboso ete parke na biso ya Salonga oyo ezali parke munene ya zamba na mokili mobimba 3,600,000 hectares na mokili mobimba na Congo te na Afrique disons na Afrique te na bapoto te kasi na mokili mobimba yango ezali parke ya munene ya zamba ya munene yango bauti kopesa yango mbano lokola site ya patrimoine mondial naturel tout court. Donc elati label na yango comme un site ya patrimoine mondial lelo wana ezalaki eloko na yambo na udataki koyebisa baninga ete ezali esengo munene kolongola parke wana elingi kolakisa ete biso pe tokoti sika oyo Congo na ICCN na babayere na biso oyo bapartenaire na biso nyonso tokoti na kati ya mokili na liste ya batu oyo bazali kobengama ba meilleur gestionnaire ya ba aire protégée nde wana reconnaissance mondiale oyo touti kozwa au travers na décision wana ezwami na 44e session ya comité ya patrimoine mondial ezali ko se tenir na Chine. Donc ezali présider kuna na Chine na bandeko na biso ba chinois kasi Afrique mobimba poto mobimba bamboka ebele ya poto bamboka ebele ya mokili bango nyonso bakokaki ko soutenir RDC mboka ata moko te esopozaki po na décision wana. Donc ezalaki esengo même Chine yango moko esouteniraki RDC ata ko yango nde ezalaki ko présider ba réunion wana. Eloko ya mibale ezali kolakisa ete na kati ya ba information oyo nalingaki kopesa tozali na arrêté moko oyo esali mbula mobimba yango euti kolongola ba oyo ba interdit to oyo nyonso epekisamaki liboso mpo na koboma banyama mpo na kokoka kokanga banyama yango mpo na kokoka kotouche banyama nyonso oyo ezali tobandaki kobenga liboso ba espèce totalement protégée. Donc liste wana ya ba espèce totalement protégée esili kokufa na RDC eza kolakisa ete na mboka na biso soko tolandani na mukanda oyo ezwaki maboko ya ministre ya environnement pe ministre ya finance ba oyo baotaki kolongwa na gouvernement elongwaki bango bafungolaki ete mutu nyonso ya Congo akoki koboma nyama nyonso ya Congo akoki koteka nyama nyonso ya Congo akoki pe kozala na yango ndenge alingi ezala ba ivoire bakoki koteka ezala ba gorille na biso ba chimpanzé ba nyama nyonso. Donc mutu nyonso akoki koteka yango ndenge alingi elingi kolakisa ete musala oyo biso toza kosala ya kopekisa bato bakoka koboma yango lelo eza lisusu na tina te ba oyo nyonso ba convention tondimaki na mokili mobimba yango nyonso eza na tina te.
donc na mboka na biso mutu moko te akoki kokangama po ete bamoni ye na nyama oyo ya nzoko, ezala ya ngubu, ezala ya nyama lolenge nini, oki koboma pe bole na bino ndenge bolingi, eza lisusu infraction te. Ya misato nauti kolakisa pe koyebisa baninga ete na niveau ya ICCN kuna na Virunga Nord, na niveau ya Babutembo, touti kokanga po tokangaki eleki mwa mikolo presque 30 jours, donc un mois et demi, oyo azaliaki braconnier ya munene ya mboka na biso. Abomaki bagarde 19, abomaki pe ba element ya FRDC, pe abomaki bango kaka koboma na manduki te. Kasi mingi katikati na bango, kataki bango avant ke akoka kosilisa koboma bango. Donc azo kata bato maboko, akati makolo, wana nano mutu akufi nanu te. Bagarde na biso, bakomaki ti na niveau wana. Asi akati bino ba makolo, akati ba maboko, azo longola, azo tobola bato miso, simende akuzukisi na koboma bango to bakufi na atrocité nyonso wana. Mutu wana babenge Jackson. Totaki kokanga ye, pe tomemaki ye awa. Aza na niveau ya prison ya Ndolo. Or, toza komona ndenge makambo eza kokende, tolingaki pe kosambisama ya mutu wana, kokangama ya mutu wana, esuka kaka lokola ndenge wana mutu abomaki nyama moko te. Lokola asalaki eloko wana. Eza d'ailleurs même ba crime contre l'humanité. Tango mususu tokolinga ta kobenga ba avocat oyo internationaux pour que dossier na ye kende même na TPI. Parce que eloko autaki kosala ekoki kosalema te pe pa kotangama te na niveau ya mokili ya bato. Voilà biloko misato nauti kokabola na bandeko pour que ICCN epesa bango ba information. Toki okota na biloko mususu ya mozindo te, toyebi ke este eza na niveau ya état de siège, eza na gouvernement militaire, baza na ba porte-parole oyo baza kosala, yango totikaki mwa ba détail mingi pour que tokota te na ba détail oyo etali pouvoir na biso te. Tosuki na ba oyo etali pouvoir na biso, pe oyo toki kokabola na baninga mususu oyo ya media pe ya presse.